Nzembo nini président faire à ça sala eliri Medina na ba view. Bimsina Nzembo. Discussion ni ya ko comparer Fally na Koffi Olomide. Je vois que ba mo boboye au 24 albums ya Viram. Zwata directeur de monena ko mina. Edi Diora. Vandisaya atanga tina 12 album e compta. So mo mutawa remixer Banzembo et baby. Ya via Koffi ya lelo. Après titre. Pour le battre Benji. Tu l'as battu. Le confesseur à ça Banzembo tilelo. Oui, ça là. Nzembo il y a Koffi ni eligi Medei. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille, mbote bonjour à toute la Boalwood family, tous les Boalos, tous les Boalwoodiens et Boalwoodiennes. On vous salue et c'est un plaisir pour nous qu'Okut Analyse sous Lelo pour te partager au Tozanango. Nouveau numéro, Katazoba, toujours votre chronique avec la gourou du temple sur la meilleure chaîne Boalwood TV, Tozalazala et au Salabisuna Bino qui tourne lengi. Restons ensemble, il n'y aura pas de soucis. Voilà, nous y sommes, nous y voilà pour cette analyse, mesdames et messieurs. Tozongeli Soussou et Bissouana. Alors, je vous demanderai vraiment d'être très attentif, très scotché dans l'analyse parce que je vais faire ici une analyse dans ce que j'ai toujours pensé au fond de moi, maintenant on a l'obangoté, dans l'obango lelo. En tout cas, prêtez-nous votre oreille. Vous allez vraiment attentif dans l'analyse parce que ma kamna olobawa, ils ont ma kambo nanu na lobate, mais que j'ai toujours su, j'ai toujours pensé. Je pense que le moment est comme na lobango parce que dans mon sortie médiatique, il y a Gino Liaki qui est le DA, directeur artistique, il y a groupe F victime, il y a Fally Ipupa. Aïe comme manquer Koffi respect na plateau. Et moi je pense que je vais en profiter pour na lobelo qu'on a lobate. Peut-être sur Koffi Olomide ou sur Fally. Alors, déjà pour commencer, n'habitez pas à directeur artistique, il y a solo dans le groupe, il y a Fally, tout le titre. Directeur artistique, il y a Fally, Gino Liaki. Il n'a aucun charisme dans le plateau. Chaque fois que la émission, il y a na TV, na TV, ndenge ba jeune balobaka tango babetaka masolo ya musique na ba coin na ba quartier ndenge ya ka osola na TV aza posé te na kiti azo ningana pamba na kiti na muto yambi avandi calme ye azo bouger pamba ezo laksa déjà que mambo azoloba na fond na ye ayebi keza vrai te a sans charisme azaka posé te na plateau aloba bien te. Namona qui est trop bas, trop terre à terre pour un directeur artistique. Il y a groupe, il y a Moutoumounen et le rôle à Fally. Bon, ils ont reconnaissance, hein. Aza vienne à quartier, il y a Moutassimbisaka et guitare. Il faut qu'à tout travailler naïe. Par reconnaissance, il Fally à travailler à Nabatebele. Batebele va mériter entourage à Fally. Gino Liaki va faire partir d'un bateau na Oloba. Il n'a aucun charisme, ce gars. Alobaka na charisme te avant na charisme te alobaka ndenge ba discussion ya ba jeune ya coin un directeur artistique so za na plateau il faut peser na charisme na yo il faut maloba no ezaka na poata ngo ebima aloba loka mwana ndé janvier wa zaka na kisinjora moko ndé janvier aloba zo bouger belé ba geste maboko belé ndé petit mois quartier. Ce n'est pas digne de lui un directeur artistique a koya koloba na plateau ndenge Gino Liaki aloba ati atapaka côté, mais bon, c'est lui qu'on a mis là-bas, de respecter Kaka. Alors, déjà pour un directeur artistique, Abandina no, Nzembo nini président fait Razanango, et l'équipe Medei n'a pas vu, Tangilangango. Est-ce qu'un directeur artistique, à quoi qu'on a un plateau, qu'on bête à l'isolo ya Nzembo, à comparango n'a pas vu? N'a habité, hein? Songam nazo raisonner ma vie. Directeur artistique peut passer dans une émission qui parle d'une chanson et attendre qu'à ba vu. Je pense que c'est pas correct. Ba vu est bien, mais pour un directeur artistique,
Moi, je pense que sur le TV, il faut te kanzembo. Yebisa biso performance ya nzembo wana ya chanteur. Yebisa biso note nini bayembi nango. Style nini ezawana. Babeti yango na guitare ya ndenge nini. Faut kinde na biso na ba côté artistique ya nzembo. Yoko oya te nzembo nini fera bimisa eleki mede na ba vie. Tangela ngango. Un directeur artistique, na manière de parler, c'est terre à terre comme un enfant. Ana maturité, te ana charisme. C'est dommage. Un directeur artistique sur le na plateau et que zo défendre ba nzembo ya mouvement na yo. Tangela biso ba nzembo wana côté artistique ya nzembo. Tolingi toyoka yango. Tikela ba vie ba fanatique ba komisa ba vie. Lelo yo ya neloko moko ekomi koleka na internet. Quand on parle des chansons, bato fali ba bimsela biso ka ba vu. Nazo mona ba comparaison, ba tie temps, ba tie amour illusoire, ba tie ba vu. Mais une chanson n'est pas que des vues. Déjà nzembo yango moko po ekoma nzembo. Avant ya kozwa ba vu et ça la makana makambo. Siko tout ce qui compose une chanson, bolobela ngote, bino boyaka olobaka ba vu. C'est là où je trouve un peu, moi genre, beaucoup de cas que l'obélaka a vu. Bah vu, et les qui a une vu. Il y a bimisa qui avant, il y a bimisa après, il y a les qui a une vu. Bah vu, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut réduire une chanson kaka na vu? Bolobelaka style T, bolobelaka mélodie T, bolobelaka texte T, bolobelaka performance, il y a chanteur T, tokomaka a vu. Nzembe bimi, botalaka a vu. Nzembe bimi, botalaka a vu. Mais mitaka la pesa la ka, bah vu les gars. Mitakala pesa la kaba vu. Est-ce qu'il faut tout réduire nzembuka na ba vu? Ba nia ou bazo sala ba vu na ba TikTok, nia ou kaka zolo ba asali ba 1 million. Na habité ainsi un directeur artistique doit réduire une œuvre na kaka na ba vu. Bongo guitare beti, bongo note ba yembi nango. Bongo style wana, performance ya chanteur. Tokolobelango te to suka ka na ba vu vraiment. Vous pensez que tu bando tanga musique yango ka bongo na ba vie, tu réduire notre ka na vie. Un moment vous devez arrêter bato fali. Bolingi trop ko suka ka na vie. Alors tokota na dossier comparaison Fali Koffi Olomide. Ici ka pena na ovande la makasi yango wana. Dino Lia qui passe à la télé bando critiquer sa Koffi parce que Koffi a bandeli banzembu ne ya kala azo chango na album na ye oya bimisa ki affiche. Osoki mutakomo bandela banzembu c'est que asili o nzembu nini ya Koffi eleki mede omoni ngala loba elo moko. Lorsque vous comparez deux artistes au ba vivant époque mon côté ba régner époque mon côté c'est compliqué. Aujourd'hui s'il faut comparer ba œuvre ya Koffi na ba œuvre ya Fali, il faut boza Koffi na moment na ya succès, bo comparer pe na Fali na moment na ya succès. Biso tout ebi ke na minute au Fali muto na succès azo régner. Koffi c'est pas son temps. De so bolingi bo comparer bango, faut bozonga na Koffi na époque ya succès na ye, bo comparer pe na Fali na époque na ya succès. Bo koki jamais kozwa époque où muto na déclin na fin ya carrière, bo comparer na muto en plein carrière. Déjà ba enjeu eza yango mokoti. Déjà eloko place bo gafara yango wana, les enjeux ne sont pas les mêmes. Wana de 1. So bo comparer Koffi na Fali, bo zoka Koffi na époque na ya succès. Bo tchepe Fali na époque na ya succès. Fali akoleki na ba makambo misusu, Koffi pe akoleki na makambo misusu. Po mutaleka mutu na nyoso pe azalaka te. Wana de 1, de 2. Na lobaki loko moko boy. Artiste oyo areniaka na époque na ye, a bénéficiaka kaka na ba plateforme nyoso to makambo nyoso oyo ezo régner na époque wana parce que c'est lui qui règne na époque wana. Je m'explique. Lelo ndenge Fali azo régner. Il est celui qui fait plus de vues. D'accord? Il fait plus de vues, il a plus d'abonnés, il est plus suivi parce qu'il est azo régner na époque. Alors biloko oyo ezo régner na époque moko na Fali eza ba plateforme, ba streaming, ba TikTok, ba page tout ça. C'est tout à fait normal que ye loko lazo régner na époque oyo. Makambo pe nyonso oyo eza autour na époque oyo tozo salela et profiter na ye muto azo régner. Pareil pour na ba musicien pe ba régner kakala. Na RP ba Koffi ba régner kana ba Papa Wemba. Makambo oyo ezaki ko cartonner na époque wana ko régner na époque wana e banda pe ko profiter kaka na bango. Et banda pe ko profiter kaka na bango.
Lelo to na ba TikTok, to na ba vue, to na ba stream. Na kala tozaki na ba makambu mosusu. Do makambu mosusu wana ba CD, ba cassette, ba nini et bandai ko profiter na ba oyo bazaki na succès de l'époque wana. Entre nous soit dit, avant to kotona na makamba banzembu. Vous pensez vraiment que l'époque au Kofi Penazo Mibenga a cra manger? Papa sucre. Le Rambo. Osomona, époque où on a pena Kofi Azomi Benga pena a le Rambo a grand manger papa sucre. Époque où pena Kofi Azaki Kofi na zéro faute tout. Vous pensez que ceux qui YouTube ezalaki Kofi alinga ko bando sala ba 1 million ba fali bazo sala lelote. Toujours on a mon mouké na simana parce que beaucoup on dirait ceux qui ndenge nini. C'est tout à fait normal. Ba plateforme oyo eye na époque ba Kofi basi basili. Ba koki ko bénéficier na ndenge moko te na bato ba ça succès na époque. Entre nous soit dit, vous pensez pendant que na époque au Kofi azo bimisa ba nzembo lokola ba désespoir, ba papa bonheur, ba poko ba diva ezo cartonné ba coucou. Soki YouTube ezalaki Kofi linga bando sala ba 100 millions de vues te ba 80 millions te. Vous pensez vraiment ça na mitu na bino? Batunyo so ba renia kala, lelo c'est tout à fait normal. Bazala na ba succès te na ba plateforme na ba nini parce que ce n'est plus leur époque. Entre nous soit dit, époque Papa Wemba les cours pena Papa Wemba. Vous pensez que Papa Wemba bimisi nzembo a YouTube a obeta 1 million à passi. Toko bandoluka 1 million à torche. Vous pensez ça? Wenge pareil. Tant ba wera pena de la forêt pena za de la forêt a bimi batu bakei. Ayebo e batu bazo buka na bazo koya. Vous pensez que wera son à l'époque là YouTube ezala. Wera son a bois qui clip na YouTube. Alinga beta ba 1 million à passi. Vous pensez ça? Tout qui n'a bien de paramètres pour comprendre. Parce que beaucoup de monde dirait tout qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et pour que vous ayez ce qui YouTube et ça qui n'est pas plateforme boy. Ndé bazo panza ba stream ya panza. Ndé bazo panza ba stream ya panza. Ba wera basala makamba danger na mboko ba Kofi ba Papa Wemba. Na pesa sur exemple moko banal. Tant que film La vie est belle et bimi. Papa Wemba, Mungali, Mvwandu, moi si na Kabibi. Vous pensez que na époque où La vie est belle et bima qui filme wana Kabibi ou azaki jeune fille so azaki na TikTok ndeto mona ba Maria Tumbalelo Kabibi lingaza na moins d'abonnés na TikTok na ye. Vous pensez ça? C'est parce que les époques ne sont pas les mêmes. Lelo batu ba cartonné na TikTok eza banani ba Jemima Kokonzoni ba Maria Tumba ba kombo na bango misusu o tozo yoka wana par-ci par-là. Parce que bangonde bazan époque où il y a TikTok. Pensez-vous que l'époque il y a La vie est belle, Kabibi, Bibi Krobois, Otobenga Kabibi, Nabala Kabibi aza na TikTok, Kabibi lingaza na combien d'abonnés? Toujours ngalo na simande ngona pobo comprendre. Kabibi lingaza na combien d'abonnés? Beauté azaki nango na époque à Zaïre. Lingaza na combien d'abonnés sur TikTok? Et mort au cas où na film La vie est belle, nenge mort à cartona. Et mort na TikTok lingaza na combien d'abonnés? Ozomona kebilo ko misusu zo profiter na ba oyo ba kuti yango na époque bazawana. C'est comme ça. Nyoso tozomona lelo au streaming, au Spotify, au nini. Si c'était à l'époque de Kofi, les gars, Kofi muteninga kazala en tête na ba plateforme wana tout. Boyebi carrière Kofi ndenge ezala. Kofi linga kazala en tête na ba plateforme tout, na ba vie koleka ba congolais tout. Ilinga ki bando kende ndengwana, ba we rason et ainsi de suite. Donc bango ba viva époque na bango o ezala kité ba raté o yé na époque ba fali bazo bénéficier nango c'est pareil tant ba inos bi ba kozwa relève parce que inos bi da maman na relève ya osakanati tant ba inos bi ba okoma sko ndenge ba fali ba komi boye makambo pe ko bima na époque na bango yeka mutando bénéficier nango yé muta bénéficier nango wana za ba faire basi basili ba fali basi basili au moni carrière les warriors carrière ici là. Kofi carrière na esili a okene ba vers la fin. Fali carrière aussi là. Tokota l'appel langage nini bobanda ko tenir tango carrière a fali aussi là. Moi j'attendrais vraiment voir ce moment là. Attitude nini bozala nango. Na ozela bien na moment au carrière a fali esili pena succès esili makambutu epé sa sauté. Na telle attitude nini bozala nango en ce moment là. Alors tokota sko na makambo ba comparaison ba nzembo parce que Gino Liaki ye directeur artistique aka okumisaka ba vu na expliquer osikoyo makambo etali banzembo po bozoya na ba TV lokola ba Tintin on dirait mona SS moko me ya mukolo sikoyo
bozo ba makambo ezanga mutuna makolo na expliquer bino vérité au moins la musique ndeto za musique congolaise. D'accord, je vais vous dire une vérité qui va vous choquer les warriors. En termes de discographie. Discographie, c'est-à-dire tout ce qui est banzembo, album, musicien, basala. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Na banzembo tout. Oh, fali asala banda carrière nae. Fali na banzembo nyonso asala. Akomi ata kati te ya banzembo Kofi asala na époque ya Kofi à succès. Parce que ngana ozwa Kofi autant wazaki Kofi a grand manger na succès. Lelo ndenga silité, lelo eza fin. Au moins banzembo Kofi asala, fallait asala ata kati ya qualité banzembo Kofi asala te dans le passé. Na so sabino vérité c'est que j'ai toujours pensé, c'est que j'ai toujours su. Na lobi yango lelo. Qualité, na so la qualité ba vute, na la qualité banzembo Kofi asala. Fallait asala ata kati nango te. Et fallait que la Kofi ata na cheville na qualité banzembo Kofi asala. Je vais vous expliquer par A plus B et puis vous allez comprendre. Au moni Kofi Olomide, quand l'album n'est kalawana, ou mututu alingara wana mututu olobaki l'album n'est kala leki est meilleur et puis est vrai. Ou est point de vue, est vérité. D'accord? Kofi eza na banzembu oyo ekobundana album mobimba ya Fali. Nzembu ka moko ya Kofi. Ekobundana album mobimba ya Fali. Kofi a des chansons comme ça. Yozolo batangela nzembu nini ya Kofi eleki ya Médé. Ozo nzembu loko la désespoir. Médé akoma nango ata na cheville. Désespoir mama désespoir. Natikali lelo maboko mpamba. Nga nalingaki ye na motema moko. Zoka mwana mama atandela kinga motambo. Tala, Fali asali ata katikati ya banzembo Kofi asala te en terme ya qualité na oloba. Omoni Kofi aleki Fali banda lelo ti Fali aussi sa carrière. Aotika losala nzembo na niveau ya Kofi te. Borobina na bino, erosala ba vu, mais na qualité banzembo ya Kofi Fali a okomate. Quand je parle de la qualité, ba élément nini nazozo en compte. Ngata on a oka nzembo nazo en compte nini. Ya liboso texte. Ozui texte. Ozui mélodie. Ozui la façon de chanter artiste. Ndenga zo marié voix na yena ba rythme na ba texte na nyoso ndenge zo balana. Ozui arrangement. O ba sale lié pour na nzembo wana. Ozui univers na ye. Ozo mona kotenga na vandaka. Univers musical ya Kofi. C'est ce que l'univers Fali a essayé de copier mais qui n'arrive jamais. Et il n'arrivera jamais. Univers musical ya Kofi. Quand je parle de l'univers musical ya Kofi, ça dit tout ce que Kofi d'accord expliquer à mon nini. Au moins Kofi a un univers musical naïe. Kofi a yemba mwasi. Au moins Kofi a une musique aye ko yemba mwasi na ba dimension moko boye ya ki Kofi. C'est ça que moi j'appelle l'univers ya Kofi. C'est-à-dire dans l'univers ya Kofi ayemba mwasi na dimension o Fali oyemba mwasi te. Kofi ayemba mwasi na dimension o Fali oyemba ka mwasi te. Ça c'est l'univers de Kofi. Fali a essayé ya kokota na univers ya Kofi, mais comme on ne copie jamais l'auteur asuka quelque part. Ya comme on a Fali akosalaka jamais banzembo na qualité ya Kofi. Na univers ya Kofi, Kofi yemoko mukolo univers aza maître na univers nae. Ya moni Fali, il fallait créer univers nae, aye ko kota na univers ya Kofi, lokola komate asuka quelque part. Au moni univers ya musicien, soka yebi ko sala ngo mieux. Kolanda ete, po yo koka lokola yete, osuka quelque part. Et loko komela déplique pomba. Déplique ingaka kota na univers ya Fali. Or na univers ya Fali siko Fali yemoko aza maître ya univers nae. Donc, Déplique ne sera jamais Fali mieux que Fali. Il y a un moment qui s'est quelque part. Ndenge moko Fali pe asala na Kofi. Fali voulait faire le tchatcho à côté na univers ya Kofi. Loko la ozalaka Kofi te et sou qui s'est quelque part. Wana il faut boye bango. Tout ce que Fali fait na rumba c'est du tchatcho. Azui tchatcho ake na ona ndenge na ye. Et pesa ye style na ye et pesa ye ndenge na ye. Mais akoma na niveau à Kofi te. Il a essayé de copier Kofi, mais il n'égalera jamais Kofi. Makambo nazolo na yebisa binoko
Bon, ben, point de vue, c'est à vous de voir, mais pour moi, c'est la vérité. Mukolo univers, hein, mukolo univers. So, landie na univers na ye, soit au salango mieux que les cahiers. Mais le kola mukolo univers, à salango ka mieux pour isa ye. Eh, isa pas si ka poko kana ye to pour les cahiers. Ya moni fali ba rumba ne suka ga ndinge suka wana. Fali univers na ye, isa bokoko, bonyoma, ba 207 na ba eloko oyo. Ça, c'est l'univers de Fali. Univers ya bokoko ya kimongo wana ye. Est-ce que vous n'avez pas compris tant que Jean Goubal batuna qui est Jean Goubal a autosal émission moko batuni sur Fali abina lingaka mingi tant que Fali ayembaka bokoko. Tant que Fali ayembaka le folk. Jean Goubal l'a dit. Pourquoi il a dit? Il a dit sagement. Aboyeka kokota ke aza pena bonté na rumba univers wana eza univers ya Kofi ye logo la lingaki a copier et simbati. Alobango sagement qui a préféré à Fali tango ayembaka folk. Ça voulait tout dire. L'univers de Fali, c'est le folk. C'est ça, lui. Soka zawana, en tout cas, moutako lekaï na univers wana zate. Mais l'univers ya Tchatcho, c'est Kofi. Et Fali a essayé de copier à côté na univers à Kofi, à côté de Asuka Libanda. Fali ne fera jamais une chanson à qualité à Banzimba Kofi, ça je vous le dis. En termes de texte, d'accord, mélodie, aussi ba mélancolie. Fali, il a copié le mélancolie et pas Kofi, mais Kofi est un maître à mélancolie. Toko bando tanga banzembu awa ngana bino. Tobi misa banzembu, dinzembu a Fali à mélancolie à makasi, dinzembu a Kofi à mélancolie à makasi. Kofi toko ma 10, mais Fali ta musu toko ma 10 te. Quand je parle de mélancolie à makasi, ça dit ba mélancolie oyo, et peso ba mawa moko netika omi bo moku fana on a souci. Donc nzembo zo kapena dose ya mélancolie mawe kota Kofi aza maître nango. Fali aza élève na mélancolie. Toke côté texte, ba texte o Kofi a sala. Fali na sali ba texte a bongo te. Toko ba nozo nzembo moko tozo décortiquer ba texte awa. Bomona ke ba texte makasi bima côté a Kofi. Même les proverbes o ba loba na kate ba nzembo. Ba proverbe ya Kofi eza beaucoup plus mature, beaucoup plus profond que ba proverbe Fali a loba na ba nzembo. Parce que banzembe belé lelo comme ba proverbe moko terre à terre o nzindi soki aleki nzela na ye c'est que nyoka pe fo aleka nzela na ye et na sens te. Mais ba Kofi ba na ba proverbe lokola soki okola kisacha kukolo ba sala kanongele lobi yako ya kofinga yo. Omona ba proverbe lokola mabulu ya kati ya mboka batimola kana mikuse oyebaka bolingo po bana bakuya na kati te. Mabulu ya mboka batimola mikuse po bana bakuya na kati te. À chaque fois qu'il y a des proverbes na banzemba Kofi, tu sens que c'est mature, c'est profond, ça dit quelque chose de grand. Zoba proverbe banzemba Fali, terre à terre. Ba texte banzemba barumba Fali, terre à terre. Il a des textes trop faciles. Bon, moi je comprends, c'est pour son public. D'accord? Parce que ngana lobaka, ba texte ya banzembo ezalaka niveau par niveau. Artiste na artiste salaka texte selon âge ya public nae. Tant que tu bandako tanga, ba professeur ba zeko kaboela biso ba texte par classe. Ba tu batanga classe baby mamna oloba. Tozaki na ba texte français, o tu bandako zo classe par classe. Na 3e boza texte oyo, na 4e, 5e boza texte mususu, na 6e boza texte mususu. Pourquoi ba zeko pesa biso ba texte ngo kati ya 6e ba pesi na 3e? C'est par rapport à niveau ya compréhension. Si vous avez la 3e primaire, texte est à 6e, à expliquer ou comprendre des mots, mais au cas percevoir sens, il y a des mots à nous comprendre. Il y a certaines choses pour comprendre, il faut qu'on ait un âge mature, nous comprendre. À expliquer ce qui va expliquer ou comprendre des mots, mais au percevoir sens, dans le cas où on a maturité, dans âge il y a un texte à 3e, il y a 5e, il y a 6e. Le premier de la classe, il y a 3e. Texte est à 6e est compliqué, kaka. Et ça, il y a un bon niveau. À tous les premiers de la classe, il y a 3e des humanités. Texte est à 6e est compliqué au kaka. Parce que tu n'as pas encore l'âge. À ta expliquer ba mot, ba définir ba mot, ou percevoir sens ba mot wanati. Tant que comme nous mature, il y a un texte ba kabolango. Il y a 6e, il y a 5e, il y a 3e. C'est pareil la musique. Ba texte banzemba Fali c'est pour les enfants. Ba texte banzemba Kofi c'est pour des adultes et c'est très profond, c'est très mature. Et c'est ce qui fait la beauté de la musique à Kofi Akala.
banzembo Kofi ya kala fali nano asali ata kati ya banzembo Kofi ya sana na kala te. Balbum ba haut de gamme, balbum Papa Bonheur, balbum ba diva, fali nano réaliser ata kati ya ba qualité nzembo ba Kofi ba pesa bisote. Wana eza vérité, eza point de vue, eza vérité. Donc l'univers de Koffi Olomide est plus mieux que l'univers musical ya Fally. Zwa Koffi même na ba anecdote ayemba abwaka na kate banzembo, ba anecdote ba masolo abeta na banzembo. Au moins ngo c'est plus attractif, plus elengi que ba anecdote Fally abeta na banzembo. Ba anecdote eloka ba masolo Koffi abeta na banzembo neti jour musu to vandika boye na palais ba ta contribution ba ye mama bimaka suka ka be na balcon. Ils ont un impact ko leka ba anecdote Fally abeta na banzembo. Oh mes chers amis, un jour on était dans les bateaux, on partait avec Nini, Solomo abeta na banzembo. Et ça n'a pas une efficacité qui a Koffi. Oh mona, mokolo mosusu, oso membo na yo, sikoyo mboloko liboso moto na kati imbo na sima nani azolanda nani. Tanga komba moto alingaka yo pa yo zali na choc. Fally n'a pas ce niveau les gars. Qu'on se voile pas la face. Gino Lia qui na âge azanango nebi qu'il a vécu l'époque de Koffi. Alinga pe basi na banzembo Koffi po banzembo Koffi ya kala o alinga nango te andoki. Ba année 70 ba année 90 80. Soko linga mwasi na banzembo Koffi te, soko oza wa loser. Sans blague wa loser. Na âge Gino Lia ki nango ayebi efficacité banzembo Koffi. Alors comme ça ka Fally po azo sala kuna mais ayebi ke Fally a réalisé nano ata kati te ya qualité banzembo Koffi a pesa biso. Fally asala ki nzembo migrant de rêve, oza nzembo moko eza na moi tendance humanitaire. So na bina zo migrant de rêve na comparer ngo na sauve qui peut ya Koffi Olomide. Sauve qui peut o beta ngo musika. Sauve qui peut o Koffi ayemba Dieu le Père, Dieu, sois un peu plus proche de nous. Naba fave SOS, naba favela, ndundana mai akuna. Mokiliza ya satana te, et pourtant tozo vivre na enfer. Yawe ya bolingo, yawe motema bikisa bato. Zwanzembo wana, Sauve qui peut. Yoka texte wana, yoka réflexion wana. Au comparant au tena migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. Je n'ai plus de repères, c'est pas mal. Mais il y a un kilo de texte à Koffi. Soit Sauve qui peut à Koffi, soit migrant de rêve, il y a Fally. Texte, il n'y a pas match. Koffi est de loin. Quand tu écoutes Koffi, tu écoutes un poète qui chante. Quand tu écoutes Fally, tu écoutes un chanteur qui travaille avec des poètes. C'est clair. Fally, ça, moi, n'a pas Koffi. Alors ça, là-bas, vu. Alors ça, là-bas, stream. Mais la qualité des chansons au Koffi a sa musique congolaise. Fally, n'a pas commis na katikati na ngote, les gars. Ba preuve ça so bolinto ando bimisa banzembo moko na ba texte na ba mélodie boye. Parce que nga ko tanga ka so to bito ki côté mélancolie. Bimisa 10 chansons Fally ya mélancolie na bimisa 10 chansons Koffi ya mélancolie. Au mona ki Koffi nzambe ya mélancolie. Nzembo lora molerengo. Oyeba otikanga na zemie nga mwana moke otia venir na ngai en danger mokolo kendaki olakaki okozonga. Nzembo loka molerengo. Moninanga keye motema ekobeta. Asukoli maboko akime responsabilité. Nani akosi epolelo aboyanga. Nzembo mélancolie ya bongo, nzembo mawa bongo. Au comparé on a nzembo nini album a Fally Médé et Télématin. Et au Télématin tela Koffi na banzembo moko kaka ebunda na album mobimba ya Fally. Et puis elle a laissé album Kao. Bosaka na vie on a dit il a travaillé. Gino Lia qui a zolo ba oso muta comme remixer banzembo asili. Oui, Koffi a combiné na fin carrière asili mais biloko nde atiki. Ti le na bokoki osala ngoti. Pas si ezo vanda wana bo sala ba vie bo sala ba stream bo zo lango ba trophée bo qualité nango bokoki te. Fally copie du Tchatcho. Mais a copie yango mabe a komate. Oh, bino bo saka na quadra. Souci cassé aleki na Top Congo. Abeti lisolo Koffi abeti ya Ferre abeti ya Fally. Abeti ya Fally likolo. Fally azoya na ndako tozo travailler bana nanga bazo boudé lelo bakoma koloba c'est lui là. Mais tel est-ce que tango avanda ki pa Koffi. On senti pena que l'artiste qui a travaillé yewana. Souci cassé na Top Congo bolande émission wana. Tango bandako beta ce que lisolo Koffi tu sens pena que Souci cassé a siko a se retrouver. Pour yemta simba album a Koffi wana.
Kofi na ba année 80-90 azo bete la biso déjà ba beat ya kilelo. Bouyo ka ba beat ba nzembo Kofi ya kala. Ya de na kilelo na kati. Kofi azaki déjà na longueur d'avance. Na bano ba défendre Kofi na mona bino ndebo sala eloko te. Vous défendez Kofi bien te. Kofi est artiste aux na ba béton. Kofi est na ba œuvre à béton. Fali yemo kwa fanatique ya Airways. NG Airways. Kumba nonga loin. Yawe 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 palado. La kisanga mona. O mona NG Airways. Yaza fanatique ya Airways. Fali ti lelo nano sala nzembu ya niveau Airways te. Alula kango ameka kokopia ngo me akoma nanu na niveau Airways te. Nzembu lokola Airways. Na texte na mélodie na nyoso. Ozomona. Tala en termes de chanson, bobeta masolo ba vu nde bo mesana na ba trophée na ba stream. Qualité ya banzembu ya Kofi, fallait asala ta katikati na ngote. Et lui-même il est conscient. Ti avant d'arabo ayoka banzembu ne ayoka Kofi ya kala, eba ki na komi na niveau avier quadraté. Ayebi yango bien. Tchacho a Kofi, yemoko ndenga loba tchacho c'est le haut de gamme, le neck plus ultra. Tchacho za mystique yaya. Fallait copier Tchacho à Sieta Beta Mpanzi. Lui son univers c'est les Bonyoma. Ba 207 ba eloko c'est l'univers de Fali. L'univers de Kofi c'est chanter la femme. Kofi ayemba mwasi na dimension o Fali na no yembi mwasi te. Fali qui va chanter sa femme bafana linganga ya kolianga bambanga. Bomo nango normal nzemba ndenge na ko va adresser à sa femme légitime. Kofi ayemba mwasi mieux que Fali. Kofi ayemba mwasi na dimension mususu, c'est ça l'univers de Kofi dont je parle. C'est-à-dire chanter la femme na ba dimension moko boye. Fali na no yembi mwasi bongote, sa propre femme ayembi na bongote. Bafana lingoli anga bambanga terre à terre yaya. Je préfère encore na pas nzembo, je préfère encore contre terre de fer et contre terre, je suis tombé en Dipoutou. Toi qui me disais chaque nuit pendant notre amour. Nzembo wana eleki nzembo fali yembela bafana. Na musika kaninga mbasi bourgeois otolo balikambuka ya emballage le wato melaka déjà nido ata bocheli biso poussière afufu na kati to melaka pona image ya emballage à nido. C'est ce qui se passe maintenant. Donc bata ya fali na mona bino bo manka Kofi respect trop boye bakate ke Kofi atika discographie otamsu fali a otikate banze munezo beta oui. Soka beta on a budget bazolela azo beta on banini bazolela et c'est époque na ye il faut ka bayo kango mais ye moko na conscience na ebiki na niveau ya Tchacho ya Kofi a okomate Kofi tout ce qu'il fait dans ses chansons c'est bien même na eboa qu'il y a bambanga. Moi je peux vous donner une chanson ya Kofi moko moko yoka o Zwanzembu lokola non assistance en danger. Ils ont la partie mobimba yemba asuta boaka akabato. Mais faut mon harmonie ya mabanga ndezo bala na instrument na nzembu. Le vieux là c'est un génie. Kofi c'est un génie les gars. Non assistance en personne en danger. Bon non assistance ya Kofi. Côté wa waka Faustin Bola Boys Carmania Gandia Lidore Yonel Bo Bianga Gigi Photo Juju Mwanga Yannick Olympique Banu Jack Bana Copton Family Ceci Chibola Wapi Visa Paradis Richard Kianga Talo Come de Glapari Alléluia Segi Pablito André Kibimboy Omona c'est-à-dire que parti mobimbazo embate azo boaka kabatu mais faut mon lengi bakumba ngondingi zo kende bien ndingi zo simba ndinga zo placer ngondira zo yeba ke kombo oyo ko bonga avant oyo ko bonga après oyo c'est du génie baji de lia ki bazo ya kumisa banzemu na bango bana 12 13 ans wana awa o Kofi nzemu nini ya Kofi eleki mede yo Kofi olo mide ozuka nzemu loko a rozo ninyango nga salié nalela j'ai déjà un pied dans la tombe. Liva kewe live mama na emi Nanya simbanga malili nga moko na kati ya butu mbeto monene chéri akende tala banzemba Kofi o eleki mede eza tala meke na bandeli susu Kofi eza na banzembu o nzembu ka moko ebunda na album mobimba ya Fali pe beti banzembo ozomona banzemba mélancolie pas et pas Fali to koiko koma 5 meto lekati botanga nzembo nini yolingi na sala ni double clic ezaka mélancolique botanga Michel liaka mbongo nanga
botanga suna soki nzembo nini yango wana mais soki tokoti siko mélancolie ya Kofi, désespoir ya mélancolie, Muller engo mélancolie, Vicky eza mélancolie, zéro faute. D'accord, elle et moi, nzembo lokola elle et moi, au comparé on a nzembo nini pas fali. Ngana wapona mu na kende se zéro, problème za wapie balinga kinga na minu. Bolingo na yo fille te petolianga molimo, o miliki na café na botami encore une fois. Univers ya Kofi. Ozoka mayele na nzembo, ozoka ki poète na kata nzembo, ozoka intelligence. Ozoka ki mukolo na nzembo. Nzembo lokola elle et moi ya Kofi. Ego bunda na album mobimba ya Fally pe lalisi yango kao. Elle et moi ka ya pamba. Texte, mélodie na univers. T'as la dimension Kofi ayemba mwasi Fally na no yembi mwasi bongote. Et c'est ça l'univers de Kofi. Ayebo yemba mwasi na ba dimension moko boy. C'est ça le Kofi au fait. Na sekaka bino tango boyaka o manquer Kofi respect na ba plateau. Nga na comprendre ke bomona ke dangereux yango bosataka na vie wana. Bomona ke dangereux Fally moko ti place azalo ayebi ke tina okufa na otika losala banzembo ya ba qualité Kofi asalate. Et na challenge moko o Kofi apesa ngo challenge te menga na mona ngo challenge. Et là moko musicien moko congolais na no salite. Album ya Wake Up Papa we mana Kofi ka bango mibale. Album carton, succès. De la première à la dernière chanson banzembo tout kitoko puis banzembo tout eye banana mito abatu. Et un artiste congolais c'est salango. Ngaso Kofi na opesa bina ngo challenge. Artiste congolais moko aluka moninga na ye congolais moko basala album ka bango mibale. Batu ba betaka ba instrument ba tila bango ka ba cœur. Bango moko ba boaka bango mibale ka ba yemba featuring te. Netika Wake Up Papa mba ka na Kofi basali ba lead basali ba animation bango moko batu ba cheka ba cœur ba betika ba instrument featuring te na artiste alibanda. Deux congolais bosala album e beta lokola Wake Up banzembu tout eza kitoko. Wake Up kitoko, Dodo pela kitoko, nzembo ba zentouin kitoko, musukusuku. Mais faut mona Kofi na animation na Wake Up. Moto auta mabele suka suka kozonga se mabele. Bomenga toza nango bele liloba ya Nzambe kakeleki. Biso toza bana mbonda lelo toko mobeta se lokole molimo. Toko teka tempo na mama. Toko batela contre vent et marée. Jurango niekese, jurango alléluia. Mutukuti na ve jurango. Un esprit a bien tozananga. Et kibinda faut mon animation ninge vanda. Yeka na Papa Wemba étranger te. Bango moko lead bango moko animation. Album e vanda lokwa batonga ngo elamba batongi na nzoto ya moto sur mesure. Fally si asalango. Aluka Congolais moko basala featuring album moko ka bango mibale mutalibanda ya te. Featuring a mutalibanda te. Banzembu tout ebima kitoko de la première à la dernière chanson. Lokwa Wake Up. Tala bosaka na vie on était Kofi c'est un génie. Moi j'ai vécu l'époque de Kofi. Aujourd'hui je vis l'époque de Fally. J'ai écouté la musique de Kofi, j'écoute la musique de Fally, mais je vous dis que la musique de Kofi a Kaleleki a Fally 1000 fois. On a vécu les deux époques, donc on a temps à juger. Et alors bano babotami na l'an 2006, c'était na l'an 2000, bayoka ka Fally, babi Fally a danger. Nous on a vécu les époques. J'ai vécu l'époque de Kofi. D'accord? Na viva époque à Kofi, na yoka banzimba Kofi, nazo vivre époque ya Fally, nazo ka banzimba Fally. Tala, y a pas match, y a pas photo. Ce que Kofi nous a donné comme discographie la musique à Congo, Fally na no comité. Fally otako yemba nzembo moko wana yebisa ki Nzambe apesa ngana yo 100 ans de vie. Ngana kufa na 99 ans soki ndenge nini ona nzembo mutu moko akufa ki nana ko organiser mariage ya nani. Comparé ngona nzembo Kofi ayembela liwa ya ndeko ba Moleka, Myriam Moleka. Yaya, texte déjà ça n'a rien à voir. Zonzembo Kofi ayembela mowe Myriam Moleka. Ozunzembo Kofi auto yembela mutu moko akufia wa na yebisa ki Nzambe apesa ngana yo 100 ans de vie. Rien à voir les gars. Côté texte, côté mélodie, côté mawa, côté souci, côté nzemba mutakufi, ça n'a rien à voir. Niveau Kofi ezati. Boka so moté banzembo Kofi asala na ba année 80 90, mais ti lelo oyo ka ona matoyo zo ka ngo mieux que banzembo na bino ezo bimalelo. Et ça la bino so moté. Et ça la bino so moté banzembo Kofi asala na ba 80 ba année 90.
mais na matoye yo kanaka bien mingi koleka banzembo bino bobimisa lelo. Tala, botika ba blo mosusu. Beaucoup misa ba vie, beaucoup misa ba trophée na ba stream. Qualité ya banzembo, texte, univers, mélancolie, ba proverbe, ba anecdote na kate banzembo. Kofi sait tout faire bien, mieux que Fally. Ba anecdote tout Kofi aboka na banzembo et kanga kaka et puis ça la bien. Vous remarquerez que Kofi Olomide tango bandai carrière ne azo yemba ye moko batu bazo saeleka ba cœur, banzembo nezaki beaucoup mieux. Ngana mona ka Kofi ayako baby sa musique ne tango akoma ina ba musicien. Époque où ba JF Ifongi bayaki, c'était nul. Époque ba Fally bayaki, c'était pas bien aussi. Mais en tant que Kofi et ça là quand même. Mais c'était pas bien. Les meilleures chansons ya Kofi, ezaka tango zaka yemoko époque ba désespoir wana. Époque ba Dijino. Baye sangana bango tu kontranga so pomo panga bango basi bakwesa nzoko na mbata liso ya likelele kotaka zelo te. Époque wana Kofi aika yemoko abengika mutu moko intervenir banzembo nezaki beaucoup plus belle que tango yeko zoza ba musicien basalaka ba voko ba binaka. Kofi abonga na eka yemoko oyemba ba oseleka ba cœur. Ba album tout ya genre wana yangona nde ba meilleur album à Kofi. Vous allez remarquer ça. Donc en gros Fally a tout copié de Kofi, mais le coup les a univers propre à Kofi à Komate. Parce qu'à chacun son univers. Il a copié l'univers de Kofi à Tchatcho, mais l'univers de Kofi, le Tchatcho, c'est propre à lui. Ça ne réussit qu'à lui. Tchatcho ici mbaka na Kofi, il a univers na ye moko a créé ango et réussit ça ka na ye. Kolanda univers ya mutu, oko makate o suka quelque part. Yango moni egla suka quelque part. Donc, Kofi, banzembo asala en termes de qualité, mélodie, mélancolie, tout, texte, tout. Fallait na pesi biso ta katikati ya banzembo ndingo wana te. Soki pena toza na temps, ngana bino toki bando pena oyata na ba live, to bando pesa nzembo moko moko. Obimisi ya Fally ngana bimisi ya Kofi. E relié na mélancolie na texte na mélodie. Obimisi ya Fally ngana bimisi nzembo moko ya Kofi. Bon mona pena ke Kofi ko dame ata na ba 100 nzembo, au dame ka Fally. Bon ça na Viona te Viona c'est un génie. So ni moyeba talaga émission à Suzy Kassia na Top Congo. Côté azolo ba pona Kofi. Tu sens que il reconnaît le génie de Kofi. Le génie de Kofi qu'il reconnaît, c'est qu'il n'a pas reconnu chez les Fally et les Fer et tous les autres. Suzy Kassia doit reconnaître le génie de Kofi. Parce que Bango Mibale basala un travail magnifique. Banzemba Kofi akala. Même qui cherche trouve K.O. Baloba qui cherche trouve. Mama minawe. Bakamata putulwa bawa basala na ngongomba na mata na talaka liwananga na mosika tala ba réflexion Kofi aza na ona banzembo Fally akomati ozunzembo lokola Koweït rive gauche moko Miami sonanga nazobomba na molangi po mona pasi nanga joroko ya NJ Koweït tala ba réflexion ozomona tabule yembela NJ misaya mawa Joba Kali tonton pila o comparer on nzembo nini ya Fally Mede da longola ngo eza na poati nzembo lokola NJ Koweït ozunzembo lokola compte de fait maniga katwa ozunzembo lokola cote ye maniga soso ya mbeleli chéri na maboko ya nani otaneli tongo anga amore isolé na ebale ya amour na yo nazindie mawana ngai naufragé yo botoli ngai elikia enga na sala nini yaya o compare nzembo boye na nzembo nini ya Fally ozo nzembo lokola mbabola bebe ya lobaka na mokola liboso te chéri bongola kisanga oyo lingi yo ekolinganga fasonenga na guna yo avant toi cher tala botika tala bolobela ba vie ba stream bolobela ba trophée na ba nomination qualité ya banzembo ya Kofi Fally apesi biso ata katikati te ata na cheville ya komite alula ba romba na ye moko na sala romba mutu moko asala ata katikati ya romba na sala te papa Tchatcho le haut de gamme le nec plus ultra
ngana ko bando bimse bino banzembo moko ya Kofi ya kala oyo beta Fally kao album mobimbelali ata nzembo moko peut résister pété. Fally a des textes simples. Ingrid, maman, bongwane chérie. Ingrid, ngana lingaka ko benga maman. Pona retrouva motema malamu ya maman nanga epai na yo. Simple. Nalingi na kufa. Mais avant que ngana yaka siko epa Kofi ya. Kofi ya yembelo siko mwasi. Ay biso penake bikela muya ba revêtement naka na ba bouquet, na ba prospectus, na ba carte postale ya tourisme. Oyelika ezalaka te tokutana un jour. Oya komona ye na miso enchéré en os. Atala yo face à face pa yebisa yo je t'aime. Ozala nesika nanga. Ye mwana ngwaza. Tala tika. Bo compara makambi compara comparati. Kofi a génie de loin. Fallait encore matin na cheville. Bo tika na bino ma comparaison banzembo. Bo lo baba vu Bo mesa na ba vu na bino bo mesa na wa to beta ba vu ebele wana to tikela bino. Ba vu ebele bino. Ba trophée ba nomination bino ba stream ebele bino mais surtout yesko na chant nzembo pelo ba bengi nzembo texte parole mélancolie nzembo kote beto na mutema tala bolongo la Fally na makambo bo chaka ite omoni Fally Ipupa en tant qu'artiste na lobelo ko lelo ba warrior boyo kanga bien Fally Ipupa en tant que lui il a des belles chansons, il a des très bels albums. En tant que lui Fally, des belles chansons. Mais, ce qu'on jusqu'au Fally, en comparaison, na Kofi Bobomi, à Okomate, même na cheville. On a comparé Fally par rapport à lui-même. Il fait des belles chansons, il fait des bels albums. Banzembo na ye en tant que ye, il a bien en tant que lui, na style na ye, na ndenge na ye, na univers na ye, il a bien na ndenge na ye. Mais quand y a na Fally, si ko pembe na Kofi na comparaison ya banzembo, wana na place bobimisi ko mwana. En tant que lui-même, il a des belles chansons. Ah ça banzembo na bien ils ont cartonné. Mais quand y a na Fally na comparaison na Kofi na banzembo, bobomi, kakato pena kia ya okoya kuna musika. Et yango zo mona so bozo kumisa banzembo Fally bo apprécier rango par rapport ya ye. So boye na ye en comparaison na Kofi a obima bébé penza ya mwana. Texte ya zate, mélodie ya zate, mélancolie a olala. Structure a olala univers wana déjà ya musique ya bolingo ko yemba mwasi a okokana Kofi. Dimension Kofi yemba mwasi Fally nano yembi mwasi bongo te donc a okokana univers wana ya Kofi. Ba anecdote na banzembo, ba proverbe na banzembo ya Kofi ezalaka na dimension mosusu. Iso bolingi pena bozo ta ya ko vérifier banzembo moko bomona ngo. Boyoka Fally, boyoki Kofi. Bomona makambo tozolo ba. Ça n'a rien de point de vue o ngapo na ngeza vérité. Nayoka Kofi, nazoyoka Fally lelo, nazo comparer, nazo mona ki ya pas match. So nayoka Fally te anengana za na tort. So pe nayoka Kofi te, nayoka bango mibale. Je vis les deux époques. J'ai vécu l'époque de Kofi, je vis l'époque de Fally, je sais de quoi je parle nayoka abango. Kofi a diable yaya. Kofi a diable, maman na challenge. Zo muninga no Congolais bosa l'album loko a wake up et cartonné banzembo tue bimakitoko pe Simba. Lelo sans featuring. Nous ça va jeune à vie wana. To suki na biso. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?